Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici l'homme c'est Signaté, le vieux père Nabino. Et là, oui, Mikolezo kene mwambango. Mikolezo kene mwambango. D'abord, bonjour à tout le monde. Oh, tout ça, car na quartier na biso pe to fanda. Dès na eu Sarabino toujours. Ça, toujours bimano, toujours des boulots. Toujours des boulots. Toujours des boulots. C'est ce que la boulot. Boulot n'est à la cac. Bon, yemoko wana. Yemoko wana. Comprends, tout démarrer dans mutuka. Tout démarrer dans voiture to kinde. Tout va dans mon hein? Sinon ça va. Ya. Et l'homme c'est Signaté. Yemoko warrior extrême. C'est-à-dire nanga na sala point, nanga na pesa point moko. Pour na makambo ya réseaux les réseaux sociaux. Total les vidéos moko ya c'est le azolo bela Ranson. Bill Clinton peut réagir na makambo. Eh bate belé bazo réagir. Ngape na ngina pesa point de vue nanga. C'est la première fois c'est la première fois nazala pour Célio. C'est la première fois. D'abord, on a sepeli na Célio nenga recadré Ranson. Et de la même façon, makambo biso to décriaga toujours, to gangaka toujours. Que a makambo bozo ça les a bien té na communauté, ba vieux botika makambo kala botika ngo. Mais ba vieux bazolinga botika makamba kala te ba osala toujours makambo wana pour kubebisa réputation ya ba leki o bazana sima. Et lui ko lo baté so oza mukolo, ozala toujours na raison. Non, et le bibon des choses à mon col foyeba que va petit peu baza ko exister. Les basele yo ba fali ba faire basé suba na mikete baza ba mikolo ba ko ba responsable. Donc il faut ba vivre vie na bango na ndenge esengeli. Ko torpiller bango ezaka tu eza toujours malamu te. Ndenge mo pe pour na ba fali, ndenge mo pe pour na ba faire pour na ba leki yo ba bazoya na sim. Système wana faut communauté nyon se telemelango. Et oui Ranson abandi makambo lelo te. Ranson abani makambo wana lelo te abani makambo kala ko torpiller bato yazalaka toujours bien donc bokene ntokene na boye rebi ken mpiana salaga émission moko alobi manda azaki na moi manda chante bazaki na moi mise en understanding ou bien incompréhension moko entre ye na équipe wera ou bien na ye wera ou bien lobaki likamoko boye pona wera c'est pas équité. Mais tu as la fois Ranson pour na torpiller manda asala gini ko torpiller ni yoza ni neza ko luka yo o dénigrer mutu ko kitisa mutu ko luka mutu asala loko nyonso mutu ko sala a échouer ko bimisa mutu mabe na miso batu nyonso neza ka ko torpiller. Donc we Ranson atinda batu apesa kene mia na mbongo babiluka ba mettre ba kene ko beta manda mbata na chaîne na télévision. Imaginez si ko babiluka ndengona so kene pia na sala kiongo. Vous comprenez? Ce qui est bien dans la qui yango. Et bah j'ai wana ya Ranson. Bah sali yango likala. De même makamutolo barapona Kofi. Kofi aza asali makamutu aza ko torpiller fali. Aza ko torpiller fali. Azo luka bebi sa réputation fali. Azo luka de tous les manières. Vous comprenez? Azo sala tout dans de ba sorte nyonso o Kofi asalaga pona ko nuire fali. Mais yé na sima aya ko bimaka lokola ke yé mutu bazo kolunga ko torpiller. C'est ça système wana eza ba via ba congolais. Et c'est belé. Comment ba système wana faut hôtel melango. Eza ba système moko ya malamu te na communauté. Il faut hôtel melango. Comprends? Il faut hôtel melango. Si soki bato bazo loba bato ba loba te. Atabino moko. Basala ka ndenge wana. Donc, en quelque sorte, c'est Léo Azan a raison. Comment? En quelque sorte, c'est Léo Azan a raison.
Donc voilà, c'est la première fois qu'on a appelé ça, c'est les raisons. Je comprends. Pour Nangaï, on a point de vue Nangaï, point de vue Nangaï personnel. C'est les raisons a raison. Donc, si c'est moi, il faut tout bannir dans la communauté. Les musiciens belé bazo souffrir nango. Olongo ozalaki na leader, olongo orchestre, yo komi mutu mabe. Ba komi ko sale fort, yo faut échouer kaka. Ba lingi yo bimata. Prenons le cas ya petit na biso Ambassi, ozaki pas fali. Yo so yo di Ambassi asali déclaration que yo depuis longue fali azo sala ya zo torpiller rien. Ba tiki azo sala makambu na ye, vous comprenez? Nenge mo pe na bafane be faut changer système. Soki likambo ezali bo lokakate bo bozo kende ko torpiller batu, c'est pas bien. C'est pas bien. Comportement wana c'est pourquoi c'est léo azolobela nini. Williamson. Mais si go ezana ba manière mususu makamususu akotisi kuna, il fallait pas à loba yango na miso batu quoi. Comprends? Par exemple neti makambo ya lobeli Williamson azambanda ya nani ya musicien wana ozomwa donc wana ndeza po ebike Williamson aza marié oki kochaba biloko wana libanda te, c'est pas bien na misu ya na communauté boye kobimisa vienne yo mpaka na Williamson bolumbu na libanda wana ne pas wana c'est Williamson pardon c'est le asali mabe mais na reste ya magambutu au moins que c'est le à recadrer et ce qu'à recadrer oui bon c'est-à-dire à recadrer peu ba kofi pour ba même comportement na ba kofi pe bazana comprendre même comportement na kofi pe azana yango kofi aza chef à torpiller il y a ligne comme on a moto mususu a réussir et c'est le même comportement oyo fali à lobelaka David Morceau okoki ko torpiller musicien na yote. C'est la même chose, c'est la okoki ko torpiller ami na yote. Muto bozalaki na bien bokabwani yo wana komi na sima nozo linga kaka ya échouer. Asa le logo moge po batu bamona ke yo muto zalaki danser. Non. Donc ça va sale comportement, ba comportement ba senti. Bon, oui, Ranson ne peut azobuka oyo ya semaki. C'est tout à fait normal. Mais c'est oui, Ranson a semani a sema makambo yo. Makambo yo azoko récolter par ba petit na. Ba petit na ba yebi système ya wenge. Ba yebi ke wenge tambula kanengo wana. Donc so oui, Ranson asali likambo c'est que ba atindi batu. Po bango bazaka na basankara tango ba otinda basankara ba finga batu. Dans la plupart des choses oh nani a lobby. Vous avez un peu la raison. On peut essayer raison à 100% de ma rose, on a un peu la raison. C'est un peu ça quoi, mon point de vue. C'est-à-dire, oui, on ne peut pas zali. Il y a comme c'est les gars lobby n'a changé. C'est les gars zolo n'a changé. C'est-à-dire, il y a changé comportement les habits. Batu batimbeli déjà. Batu ngai ngana timbela ouais rançonné depuis kala. Pour les Congolais belé, les Congolais belé, les belé bazanga discernement, les belé baza, vous êtes toujours, monsieur baza trop tribal. Moi, je suis aux mutu région, moi beaucoup misaye kaka. Mais oui, en soi, dans un bateau, il fallait interpeller depuis kala. Il fallait mutu moko ya bango, à l'obélé magambo c'est le l'obélé yelelo. Donc c'est le yo à recadrer oui en soi vraiment comme il faut. Comment malgré le cadrement nous sur les angles va bordir te so bazo recadrer motu bordir aux alagaka donc ba bordir ba beseli wera c'est dit bon et ça li bien ayoki yango et le baye mo bi oyoki yango ya bien la fois yoka yango ya bien soka yoki yango te c'est pas bien na yoki Bill Clinton azokende akeli sele yo azolobela alobeli sele yo neti balobela ka mokolo bongo te mais siko façon ni ba li balobela soki mokolo azoye bateke il faut y respecter nano ba petit siko ekozala ndenge ni posele yo baza tata mobimba sele yo pe aza tata mobimba aza esu mwana moke te sele yo aza tata mobimba aza esu mwana moke te donc we en son il faut asilama ba double G wana
lokola ba wana eza ko déraciner 12. Comment en quelque sorte eza ko déraciner 12. Bazo ko pikola 12 déjà ba foger ya ba 12 faut kufa. Comment makamba kitoko bana osala masido. Wana lo ngana sepeli nango yango wana. Bon. La famille à suivre hein. Banzelango tu lelo zo okanga makanga na boyendene. Ok, voilà, tu bani boulot, oebika ndenge ezalaka. Bon, lelo na lobina na tambusa eloka mayoyo, etambulaka te. Tambusa ngove mara. Bon, la famille à suivre. Bye bye.